choix d'un continent que toute l'Afrique. Donc pour vous, il n'y avait pas eu de main noire. Hein? Main noire, main noire. C'est ça langage où le artiste congolais besoin en poto ceux qui a le visa bozuité et ça que mutumura le qui na sima le statut a fallu pour comme main noire ya artiste musicien parce que le lot hyper relation il y a patron on a fallu pour ndenge comme froid. Na langage ya comme froid. Bien beaucoup. Pour monter na F victime tout en bango dans les bons présents fali na peso mbote star na biso mena mboka oyo vena opé to mona pe photo moko pena bokangana père akulu to na biso aza grand frère ya père na biso bino mondibu aza pe grand frère ya président Sougez Mawete ah ouais aza pena ya biso star na biso Congo tout en problème moko te na vers F victime tout ça pe pour monter na président fali tout ça dans les bons ouais tout ça elo monter na habiter sur le mot lobby par rapport au sokola mata coin voilà to beta bina na ngai ba misu na misu to bina ba kulumba to bina ba nzete to beta ba nini ba to beta yo longwa ta face to buka lipeka to beta la bino lelo na so ke ba domicile ye to longwe ko mbo to clôturer ko na ami ko to beti ba un jour beti ba mama yaka ba kamikaze de siko to boni siko yo version original Chamaele. Freddy Mbolongo ya danser mais les autres moni pe Freddy Mbolongo a Chenzembo Freddy Mbolongo a Osa Barumba malgré Barumba on peut ça non polémique babi Barumba batu banzembo batu mais qu'est-ce qui a fait changement wana olongo wana statut to ebaka ya danser oko taper na rumba eza travail moni siko linga loko wana ya bano chanson ba chanson ba couleur et lambati omoni nga Freddy Mbolongo boyi binga ka danser tilo na kana ka danser mais so tali siko danser na ngai comme na moi ezaka suka au perfectionné tawol baka kete danser te comment benga Freddy Mbolongo meilleur danseur leader OK Paolo mta ko tekelanga lelo pasate atika biso nzamba benga mulimo na ye comme na Timo ye mta proposer nga des chansons na ezaka ko lelo ba to chango Chamaele mais biso ka ezaki ba foxa bolingo te eza chanson depuis 2020 OK eza chanson nga depuis 2020 ba tekelanga pa ya pa pour travailler en peu en coulisses to travailler après si lelo est de 5 ans déjà bimi déjà donc ba 4 ans et demi après 4 ans et demi après ne bima po ezaka dans album na so monza noir et blanc OK noir et blanc taki ba producer zaka belé pato so bana ko vanda te ya mo tango yumela ki on to chanda ki titre ya album Mwanza Congo fallait bimanada na album na so monza Congo chanson da sto dédié dango da moto OK ça da mbongo comme na Isedogo Isedogo mo boss patron na peso mbote Isedogo mtapesa $, la te apesa $, ya moto lokola lipe uti na fo ya moto mbala moko zui Isedogo ba mbote na Freddy Mbolongo ba mituka azo vivre bien to na dédiara chanson na pa Isedogo sikoko za libomba liboso ya patron na so El Generalissimo ezaki mona liboso feza la costo album feza la costo on a pe chanson na ngai ezaki na katwa na soki album ndenge de maboy bongo mona album ande chanson na mbele bimi eloko saki ke chanson na e uzo tempo e bima bana moko boye pour confondre na biso moko boye l'animateur azali na orchestre na biso tango to bengani po azali so na ba crité azali ba so sa musala te to bengana kiye tango ke na orchestre na so kanda wana aboya boka ya na crime moko te to na crime moko te Freddy Mbolongo ati za na crime moko te tena nu boyo ebina bo tena nu boyo ye zomona c'est ça mais Freddy Mbolongo bazo accuser yo tant que danseur mais lelo comme pe chanteur ozo yemba pe kitoko to moni Chamaele ndenge bandeko na pe ba intervenir to ki ba vocaux ya bandeko na bino ya chiffre 9 vraiment te féliciter orchestre Mobimba du côté orchestration to ndima kite Robino Mendu ba ko offrir biso déjà ba rumba ya boy mais to moni sunzembo mususu ya Patrick Beckham o pe bazo accuser bino kaka eloko nini ozo sala ki banzembo ya batu ezo se retrouver na chiffre 9 te banzembo ya batu te banzembo nde ya biso ezo sala goutro ya ozo mona bazani na ba chanson malunga te ya ozo mona bazo ko kokaka ku créer te yango bazo ka biso ya meno a fali kaza les gens te les le ko lobana olobaki yango na yango mbebe za ngi ba chroniqueur nde bobebisa sa masolonga ko lobana nga président fali les gens te zali par rapport ya maturité na ngani na zolaka mo les gens wana
ils ont ndenge mutu pas de façon mot légende nga mot légende nazo quand déjà légende azali batata ou quoi neti repose après bakoko na biso ba wendo kolosoi neti ba bakoko na biso ba nani ba madilu neti ba papa na biso bakoko na biso ba nani ba luambo ya ona mona ki mot légende wana so na mona ko président fali bokoko mse koko. C'est ça. Donc, pour toi, les gens des années qui m'ont collé déjà, il a tout fait. Merci pour nous spécifier aujourd'hui. Félicitations, Freddy. Chers fidèles internautes et les abonnés de GM Production, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette émission Analyse sur Analyse au Bolinga Kota, là partout dans le monde, Nabi Keboza. Et belé na minute oyo boza branché na GM Production venanga Raman Kota na pesi mbote star ya ba mayo star Mama Césarine Tumba na pesi bino mbote. Aujourd'hui nous recevons pour vous Freddy Mbolongo oyo pe boyebi déjà oyo pe bomonaka, donc c'est un réel plaisir pour nous ya ko partager na plateau ya lelo. Donc si déjà mon réalisateur est avec moi, peut déjà m'aider à dire bonjour na Freddy Mbolongo. Ouais, bonjour, tout est bien quoi. Voilà. Grâce à Dieu, ça dit trop. Il y a solo. Voilà, merci beaucoup Freddy Mbolongo déjà pour notre accueil, na résidence tout solo là un peu par rapport à l'actualité, par rapport à chiffre 9. Comment évolution à chiffre 9 déjà? Ouais, évolution chiffre 9, c'est bon, on appelle sinon mbote na El Général, c'est mon boss, mon patron, papa social, papa Ndika, papa Bolingo, papa Boyebi qui y a sa résidence français. OK. Il y a sa radar français, il y a sa makile ya Congo, abotama na Congo, mais ndenga ba faire comme azada comme na France, résidence c'est comme kuna aya kaka boulot. OK. Pour pouler na biso ba Freddy Mbolongo toza na chiffre 9 mobimba. Mais na même chose azaki na Paris, na même chose na Congo, na Kinshasa na mboka na ye pour na kosisa album na biso Monza Congolo na ba production biso toza nango ona to ko beta na Beni, to beta pe na Butembo, to beta na Kananga, Chikapa, siko toza na Kini pour na kosisa so ba promotion biso na ba Freddy Mbolongo, tu as fait 11 ans dans groupe ya chiffre 9 ya patron Niko. Naza qui tirait na évolution tout le monde a bino depuis na bachana nuboye. Comment il s'appelle la générique yana o ezalaka to beta bachana nuboye, to beta sokola matacoin, voilà, to beta ba bina na ngai ba misu na misu, to bina ba kulumba, to bina ba nzete, to beta ba banini ba to beta yo longwa ta face to buka lipeka to ko beta la bino lelo na so ke ba domicile ye to longwe ko mbo to clôturer ko na ami ko to beti ba un jour beti ba mama yaka ba kamikaze de siko to boni siko yo version original Chamaele. Voilà to ya na Chamaele 11 ans aujourd'hui na pembeni ya Robino Mundibu baya batika yo ba msusu pe okuta ba kenda. Pourquoi aujourd'hui Freddy Mbolongo a zala quitté parmi batu o ba ki peke assez natika président na Robino Mundibu na kende pe na sala nzela na jusqu'à présent 11 ans pour ba musu ba kuta o ba kenda ba musu pour kuta ba kenda. Bon ngana Freddy Mbolongo yo moko lobi so tani ke tai na ba ona tai na zande moko te so tai lo na ba ona nga yande mo tai libumu na nga libumu na moto monike vision peu différent. Oui, tu as kolo moko mais to zanda ko moko te ngana Freddy Mbolongo naza o ngana zali ngana ila musique pona Rolanda ba vie privée ya président te to kolanda makambo te ngana ila nde musique ce que musique nde patron na El Général si ma bisanga ke Freddy Mbolongo toke boye toke so bisanga ke telema na télé pour mta ko tshanga nga iza Robino Mundibu pona beta na travailler na sota Robino Mundibu naza ko travailler na pa Robino Mundibu lelo yo soko mutazu vision ya kotika orchestre Robino Mundibu asila te moi titi lelo Robino Mundibu azotonga ba parler azoke ba mikili orchestre zo beta tozo voyager ta le Freddy Mbolongo oboyebela kaye ya ne wana na ne ozomona ke il y a un changement. C'est que orchestre ndeza ya biso ba Freddy Mbolongo po biso ne tozali tile. Voilà, orchestre ndeza ba Freddy Mbolongo bino mbozati lelo. Freddy Mbolongo to yebi akei na yo ndengo yaka na chiffre 9 batu bazalaka plus orienté na Freddy Mbolongo ya danseur. Mais lelo to moni pe Freddy Mbolongo a Chenzembo, Freddy Mbolongo a sa ba rumba. Malgré ba rumba on peut ça non polémique ba rumba batu banzembo batu. Mais qu'est-ce qui a fait changement wana olongwa na statut to yeba ko ya danseur oko tapé na rumba?
eza travail moni siko linga loko wana ya bano chanso ba chanso ba couleur elambati omoni nga Fredy Mbolongo boyebi nga ka danseur tilo na ka danseur mais so tali siko danseur na ngai komi na mwa ezaka asuka au perfectionné tawol baka kete danseur te bakoma benga Fredy Mbolongo meilleur danseur leader. OK monde na koma siko po nini na zwi ta ya kovanda na société na nga na bapasi na bisengo pona na ndako na biso groupe chiffre 9 ndo mo nga boye na melama ya lobo na lia loso bulai na lia loso mafuta mbila opana na lia chakula imbo ibi chakula imbo loso na matembele biso tawa kinoa na mela poto ya pamba na mela soya na mela quaker na kutana na ba moko boye na pale na suppose ça biso mais tango siko efutaka moni ki momona panzaka minu na bosa na nyonso na elekaki yango moni Fredy Mbolongo patience pay balobango partout comment que patience pay la patience pay yango mona kinga kovanda papa tona obino mondibu na yela ki muziki na ki musama kamoto mota na yela ki muziki mo siko muziki ndeko mofutanga ai danser ndelo na moni chanson na che eloko bazo kamwa bazo la po bayebi ke danser azata na place na mama muziki ndelo na ka bolo ba mutaka so ba danser bo so lokwa to ba matabisi ya muziki nzo kande non to ba matabisi te to za pena ba artiste o so tali mingi so tali na ba génie ko mona ke so ba danser ndemo to créer ba plan so ba danser ndemo to za la ka ba so mona ba spectacle ezakande ba biso ba mobini mais to que musique ba artiste ba benga za ba chanteur ba guitariste ba défenseur ba on ba benga ba artiste ba chanteur wana zo mona mais makambo zo voler zo baluka plus soki lelo yo to mona pe ba ga te nzambe mtakolo ba kialo pe libanga telema libanga pe telemi yo pe so za pe ona ko pe ke au pouvoir pour changer le mo pe mo loboko loboko o atakati na yo soka za makasa ko sala mpo nzambe tango moni nga na travail pona lingaka musala na pela linga ko bino mundibu yango mona ki pe procès na ko bino mundibu général si motali habito non mwana nga oyoyo il faut pena akoma na ba niveau moi kaso papa aboti yo soka be fundo motema nyonso ya malamu na yo bando zala bien ke bien ngai el général si mo pato na nga fundo motema apesa nga o esenge pesa po nga pe pembe na ye na pusaka pato na nga na tiaka nzambe na nga liboso asa ila pato na obino mundibu lobi miziki soki na miziki ozo lesa ngo miziki lesa ko te se il faut tika miziki moni lelo moni nga danseur lelo moni partout na moso tali ba benga nga leader eza ba blague eza ba vision o bato nyonso ba mona ki artiste mso ba lesa musique mais ça artiste belé ba musique lesa ba ngote bango ba lesa musique ya la production mombaye muka futi muka production ba tu akabele ba invitation na so ba louer ba instrument ati ba tune ba mela ba vin ba mela ba whisky no beta ba musique pourtant na producteur te ana muto ba sponsoriser te mais biso musique lesa biso musique lesa biso moni chanson na biso na Chamayele eza chanson oyoyo repose un peu molimo ne pe manakimia parolier mtatekelanga chanson na komune atimo aza mona ngaba lelo pe atika biso lelo atika biso bo excuse biso muke ngambali yamba mutana sola na ye ibiseka viaza molimi seza mageti voilà direct téléphone ibikande salama kamunango parolier mtako tekelanga lelo pasate atika biso nzamba benga molimo na ye komune atimo ye mta proposanga des chansons na ezaka ko lelo ba to chango Chamayele mais biso ka ezaki ba foxa bolingo te eza chanson depuis 2020 OK mais eza chanson nga depuis 2020 ba tekelanga pa ya pa bo travailler en pe en coulisses to travailler après si lelo est de 5 ans déjà bimi déjà donc ba 4 ans et demi après 4 ans et demi après ne bima ko ezaka dans album na so monza noir et blanc OK noir et blanc taki ba producer zaka belé portos ba na ko vanda te ya mo tango yumela ki on to chanda ki titre album Mwanza Congo fallait bima na album na so Mwanza Congo chanson da sto dédié dango da mutu OK ça da mbongo comme na Isedogo Isedogo mo boss patron na peso mbote Isedogo mtapesa $, la te apesa $, ya moto lokola lipe uti na fo ya moto mbala moko zui Isedogo ba mbote na Fredy Mbolongo ba mituka azo vivre bien to na dédiara chanson na pa Isedogo sikoko za album ya liboso ya patron na so El Generalissimo ezaki mona liboso fo za la costo album fo za la costo on appelle chanson na ngai ezaki na kati wana soki album ndenge de maboy bongo mona album ande chanson na mbele bini eloko saki ke chanson na e uzo tempo e bima bana moko boye pour confondre na biso moko boye ya animateur azaki na orchestre na biso tango to bengani ye po azaki so na ba crité azaki ba so sa musalate to bengana kiye tango ke na orchestre na so kanda wana aboya boka ya na crime moko te to na crime moko te Fredy Mbolongo atiko za na crime moko te tena nu boyo ebina bo tena no boye ye
bino kasaka muto sona kata groupe asala crime moko boye chef abuga salobi ngamu na sala nanu shomi na ngweni ngamu na sala chana no boye na tambolo dende ela be mutu ba ko mo lupango eza ya biso lupango eza ya biso mutu ba ko mo lupango eza ya biso mesuka nango to ba otuna ba bekete to yebi na biso yete na lo ba mayibe bipamba yebi donc na kati ya groupe nde bobandaki ko travailler bobande pe ko travailler na ye azaki ko participer nde bozo travailler nzembo ayemba a travailler chanson kitoko amela pe ba mai na poche na ngai ba temps ba répéter au présent robino mundi ba binga na ko nzembo no studio na selo ba tournage à clip non selo ba mbongo na mais depuis ba chanteur ba yemba pe na kati ya rap boy faut un mot pe la chanson za yoti faut pe sombela pe ba ninga mo ba pakia mai mo ba nini ba mela rapé. Mais Freddy Mbolongo bazo akize yo tant que danseur mais lelo komi pe chanteur ozo yemba pe kitoko tomoni Chamayele ndenge bandeko na pe ba intervenir to ki ba vocaux ya bandeko na bino ya chiffre 9 vraiment te féliciter orchestre Mobimba du côté orchestration to ndima kite Robino Mundi ba ko offrir biso déjà ba rumba ya boy mais tomoni sunzembo mususu ya Patrick Beckham o pe bazo akize bino kaka eloko nini ozosalaki banzembo ya batu se retrouver na chiffre 9 te banzembo ya batu te banzembo nde ya biso ezozala gutro yango ozomona bazali na bachanson malunga te yango ozomona bazoya kokokaka kocreye te yango bazozwaka biso omone ko bayebi ke praton na biso Robino Mundi bazolobaka te azotombokaka te azofaire comprendre yango nomoni ezopesa bango nde courage ba balosala babuso bana bo eloko eza kaka topesa bango biso toza bato za bidon bango baza kopo soki moto ameli kopa to te fo biso bebilo yango tobakisela bango mais tant tobimisaka nde bato bayebaka elengi ya eloko omoni Chamayele version original ebimaki bango batie version na bango omoni ke batie bilo na sali biloko ebimi kusu elakisi original pana ya Freddy voilà tozo évoluer na Freddy Mbolongo tomoni lelo chiffre 9 pour la première fois kindaki bozaki nanu na concert bobietaki na Bumba toyebi Robino Mundi bulelo na communauté congolaise na ba concert na biso awa aza artiste akoko prouver lisusu te toyebi capacité na ye na o ya pesa ka biso na ba concert to bande ko zela bino boke poto les gestes entendés tant Robino azo critiquer bande konaye mususu ba o babietaki basali ba 1000 places ba 1500 qui Robino Rocha Bercy, Robino Rocha Olympia, Robino Rocha Zénith. Tout se retrouve bien dans théâtre de gymnastes, seulement il y a 800 places. Mais Salouana, avant non absence na yo, Salouana est tombé qui comme il faut. Il y avait aussi des chaises qui vides. C'était dit à quoi? Parce qu'aujourd'hui on peut dire Robino Mundi a la capacité à retourner sa 800 places wana Freddy Mbolongo. Mais tout le monde qui autobandako zélate sur le plan, il y a plein déjà. Ah ouais, biso de la groupe chiffre 9 ezali sika oyo biso to vivre déjà moni groupe chiffre 9 ezo orchestre munene groupe chiffre 9 ezali orchestre oyo to volera bien théâtre de gymnase Maribel ezalaki déjà tozaki da préfet que to beta yango pour déjà to bande promotion yango kitoko to kena pe na ambassade to cheki ba print to sala ba capture omoni lelo ambassade changer ambassade de commune ba système avant déjà bobanda banini bobanda déjà ba démarche faut bobanda ngo avant 2 mois je crois ok to bandaki déjà ngo avant après to bana ba 1 mois déjà to bandi déjà 1 mois avant événement nzo ane commence ko ambassade komi so beaucoup type de demande faut message mukani na bino qui est parti mbamoko ya esonga so na Belgique kuna team de ba traitaka ti ba tindela no dossier de bobanda skonde ba démarche magi nzamba salaki toujours qui rendez-vous tokenaki na ambassade tosaki ba print tosaki tout mais sima nango bon timing komaki mokuse pembe na concert yango na pato na biso mona kiso bela landaka susu makambo yango ekoya kosala ki concert kufa yango na créaki ba artiste mosusu kuna na Paris babetaki concert elekaki bepe pe sa tête affiche ezali Robino Mundi eza biso te kolo orchestre kolo groupe eza Robino Mundi kuna na Paris bazako zande Robino Mundi eza pe na bafano banda ozela Freddy Mbolongo bamona ye ah ouais bafano banda ozela ngai face nga na travailleur teke simbi te ambassade pe sa so donc pour vous il y avait pas eu de main noire main noire nga na ba main noire te soki vous ba main noire sera za rande na biso eza langage o lelo ba artiste congolais bozana ngo poto soki ka ke lelo visa bozuite eza ka ke mutu moko alekaki na sima lelo statut ya fali pour ekoma main noire ya artiste musicien parce que lelo to hyper relation ya patron na ona fali pour ndenge koma froid na ba langage ya koma froid bino ne bokomisa mo froid to biso
Lelo, toi, tu nous confirmes que Robin n'a fallu baser à bon terme. Parce que dans la nègre mission, on m'a boyo pe mo bando tout moi bordi. Na lobaranine. Bo baluka nga trop na comprendre. Te baluka li ote afeli. Bato batala biso ba yebi ya. Na lobaranine. Nga na yebi ke na rapport mo bote na F victime. F victime to na bango dans les bons présent fali na peso mbote. Star na biso na mboka oyo. Vena wape to na mona be photo mo pe na bokangana. Na père akulu to na biso aza grand frère ya père na biso Robino Mundibu. Aza pe grand frère ya président Sougez Mawete. Ah ouais, aza na biso Star na biso Congo. Dans le problème, mon côté n'a pas vers F victime, tout ça peut pas monter na président Fali, tout ça dans les bons. Ouais, tout ça il est monté. N'habite les sur le mot lobby par rapport au nerf qui. Il y a maintenant Fali kaza les gens télé sur le golo bana. On le baki en moi na. Il y a moi mais ça nous le ba chroniqueur ne peut ça. Ça ma solonga ko lo bana président Fali dans les gens télé par rapport ya maturité na ngani na zolaka mo les gens wana. Les gens ndenge mutu pas zolaki façon mo les gens. Na mo les gens na zo déjà les gens des ali batata ou quoi nti. Repose après bakoko na biso ba wendo kolosoi neti ba bakoko na biso ba nani ba madilu neti ba papa na biso bakoko na biso ba nani ba luambo ya ona mona ki mona so na mona ko président Fali bokoko msekoko c'est ça pas na mona ki président Fali donc pour toi les gens des qui muto akoli déjà il a tout fait ya ngwana ndine nga be pas na ngane la raison ki mo les gens douana pas des mo les président Fali za les gens les gens ta merci pour nous spécifier aujourd'hui bati bebele a tipe le Pierre Morobo na musique à Congo félicitations Freddy ya ngwana ndete ngana lobaki mais bino de ba chroniqueur de bozaka non les gens aperçu mal parfois va dire na yo ba benga ki habité ozana na raison ko loba mais ba ke président Fali aza légende OK vous avez vu qu'à partir de là on a ba ki bo bokata pe partout pe bo bokata ka da ba ke président Fali légende bo panzi na ba page aujourd'hui dans le qui na ko comprendre président Fali aza légende bokata te momo nie na c'est tout monde que boluka ba polémique mo boyo ezana na ngote OK ko to bo clésir ta c'est au lobby bo mais tala ezala ka boza ka pe bo bo bando ko mema on ba ndenge mo boneti bo lukela nga ba po me pas président Fali non la président Fali azali artiste amune na mboka o en plus azali légende en plus ça artiste on na linga président Fali nga Freddy Mbolongo la linga Fali va ko tuna comme artiste ya Robino Mundibu ça c'est vrai président Fali on a comme pas président Robino Mundibu président Robino Mundibu ça pas bon terme na président Fali yango na ko sa famille c'est ça mais le beaucoup me melanga ndenge mo bona kama fa nga yango na ezali ke na zape mutu na zape artiste on a bandi pe ko folio sika ba mo musu pe ko mbuenga bo voilà merci mais bilo bakenda na on a bandi mo bon parce que on normal pour ça fallait pas qu'il pas na on ta mo ezala luto mais to ba ko comprendre que le benanga ba ko pas que moi na akanisa ki boyebo. Merci beaucoup pour nous éclaircir parmi les questions à bisoté mais c'est quelque chose OP communauté qui ont besoin de comprendre les lots. Félicitations Freddy Mbolongo. Et puis après théâtre des gymnastes Robino Mundibu a aussi géré Kobeta Salnini parce qu'aujourd'hui tu as une rivalité en des photos tu éclairci bateau ba la biso Fabrica ça c'est qui bino abibo c'est qui place na 1400 1500 places mais bino mo beta place à 800 places mais biso beta place à 800 places sur débordé comme Rabel il y a beta place à 2000 il y a 2000 places hein mais il y a beta à 125 personnes bah il y a kana salle on montre que tout soit différent sur plate tout ça les soldats tout montre que tout est différent na yé vous montre que tout est différent biso sur casino on y a qui dit 170 personnes sur beta on a 2026 ça to que beta on bon mona bon que corriger casino c'est de corriger na biso de corriger au moins tête des gymnases au bec et ça salle moi mais la rabat mais là qui fait la coste mais biso surtout te melis ko salwana au moins que tout différent na bango au quand que soko banda musique de boso ngobata kozaka mukolo otikala kana ngwate leki pa wepe ba pate on ba presa wata te héritier wata dogan boso mona niveau te moto te babi bosangani na wata bosai coalition bosangani te zandel bolingo ya ba artiste ceux qui artistes à tout na monter maintenant de connaître artiste ba ça mamba kitoko tika kende bien tika kende bien papa héritier wata dogan mo boss mo patron na peso mbote na micho azana Paris na équipe na wata mobimba na peso wa mbote baza kuna po basi album na bango album ya groupe quoi yango wana c'est ça na Mwanza Kongolo album bozo bimisa à part Freddy Mbolongo ba artiste mususu pe bache ba tib na kati banzembo na kati nano bache nzembo te monika nga Freddy Mbolongo na zaka fort biaka chanson na nga ezaki déjà depuis kala ce qui peut yango wana desali ke ebima mbala moko album oyo eza album ya patron na so généralissime ya ye moko mo boss album eza ya ye yango wana desko mutu ezosala ke ezobima po mona liboso ya patron so bote eza
album yango Mwanza Congo ce que album yami bainde ko sala ya ba artiste bimba yango Notre Hollande émission moto comme na biso pe na suka oyo batunaki confrère na bino déjà patron ya orchestre mususu pe depuis Pomba batuni soki otangela nga kombo depuis na kati na pekisa ko na pekisa no loko mais émission na vanda na plateau bo so tenga de kombo depuis na telema oui ko tanga ko te po depuis kaza niveau ko bino mundi tenga na vanda ya bona leader pe faut tanga tu so ngo tsande kombo na depuis tsananga. Ok. Tout ça le quoi même tout dans des moments tu as besoin leader ni on dit pas les na biso da patron na biso. Ok. Pas sur na vendre plateau combat de idée c'est depuis que kota raté émission. Mais aza collègue avant na patron na yo ba avant na patron te avant na ko ndele ko bina za muninga na ite a patron na ye. Ne ko chaka penga pena ni na buna ta ba ku pa tanga ba komba bona ba émission na ngai jamais ba ngonde ba ko vanda ba ko kiyo tan komba Fredy Mbolong ka ba finga kai. So ngana ko septembre ke komba ba tumba finga ngana edwa na plateau ngana vanda jamais. La peine sauter dans combat jeune voilà. Ok. Voilà, to sali la oyezali demande na yo. Merci beaucoup Fredy Mbolong. To mo ke na biso na suka. Biso sala polémique te biso tout na biso ka ba question ndenge évolution ya musique ezotambola. Aujourd'hui, on peut dire que après théâtre des gymnases bozo ke des casinos de Paris cette fois-ci bato balingara Fredy Mbolong ba mona yo sur scène parce que les cas qui avaient eu de problèmes par rapport à timing nengo lobby mais noir ezala quitté cette fois-ci est-ce que ozo promettre ba fan ya Fredy Mbolong que cette fois-ci na casino ba mona mais na promettre tende ni ndeda boyobi bazeda ko luka déjà bana luka yo tozela ki yo mais ba mona Paris na betilo solo ndenge mona ki to ataki cette fois-ci na tso na be casino de Paris 2026 tozala wana Fredy Mbolong wa ili ba nouveauté danse Nikolo double libumu siko. Obeto. Na ebiso ki ya mabesi ko exact comme siko maka mususu 2026. Na mbo changer na ebi ki mamuna loba. Docteur Maïbe Bipamba yebi mamuna loba. Docteur Paul Kanyonga ayebi mamuna loba. Docteur Paul Kanyonga ayebi mamuna loba. Masa na ngai bourgeois Mananga. Masa na ngai bourgeois Mananga ayebi mamuna loba. Directeur Dido Bompoko. Directeur Dido Bopoko na ayi mamuna zoloba masa na ngai Majesi babi wana pene électricien sala kama yob na soko yoza na besoin ba bongsilo ndako ko mapna gu Majesi azawana ako bongsilo pena yo bika yepe su kota makusa Majesi abuma ka batu mabeso ka ba leso ka yo sepela ko sepela yo Majesi pete dia inza pete dia inza wana pena mutu na ngai susu pete dia inza wana mutu na ngai OK. Fredy Mbolong tozana rubrique na biso moko wa tant que artiste ya Robinho Mundibu na moni pe mosa taille mosa munene Julia Koti Julia na pesio bambote Fredy Mbolong la catalogue bambote na yo yebi qui parlant quel rôle na chiffre 9 na chiffre 9 rôle na za danseur après si organigramme ya orchestre nzamba sala pika ga comme ça ngape chef ouais chef ba chef repé bazali na comme chef d'orchestre nga chef d'orchestre disciplinaire OK ouais voilà des rôles salamate pour nini tu comprends ni bongo Robinho c'est comme ça lingaka yo ba musuba alors kana ba mise belé moni ke pesa bo mona ke na musala babaka na patience paye parce que baloba ke na musina makamuni on joue des rôles non que ça munene bongo soki bat bazana capacité wana te ya kozoba ya kozana niveau to do Robinho mundi bazoluka kasi amoni so mutana capacité ya kozala grand kasi fa pesa ngoti fa pesa ta mutu moko azwaka neta charge nango role sunga bona vandi bona dazo toka bona moi bo bazomela ba beaufort bazomela ba énergie mat bazomela ba vitalo bazomela ba champagne bazomela menga banda kata maya te muno kauka combien de missions bana sala ero msuba lali ero ba msumo na ba okene lati sapa zo tambula menga ero kauka na bundela ka pona orchestre so nzamba osela ngatendeni pona bunda uto orchestre na bundela lepo nanga pona micho visibilité zalinga omundi buda patron asa yebana asa yebana ndaza boya azada na mukanda poto akenda konda vuto ke kaka 10 jours apamba aye ndeza bozo mona ke ba palais ba mutuka menga Fredy Mbolong nazo luka nanu na van futela na debonom na couper na munene bo na bazaka na la tiba bozo mona ke ezaka nazo débrouiller siko yebisanga nzamba osela ngati ndina moya boy
Vous comprenez? C'est ça, il y a un monde en Afrique, Mbolongo, bato zo mona ke ndeko lobby, les hommes de boso to lo bato ba ke. Mundibu ya la Mbolongo wana ndo Mundibu ngaza kanganga Mundibu. Kasi ndaka belima Mundibu we wana. Mundibu kana mpungu. Ndeka be kutu. Ndeka be ngobino kutu. Asala ka eboet. Nenga da betala bota bozo kanisa wana me fallait bota na pe. C'est ça. Ils ont ça là qui est patron na ngaya za patron moko alinga ko négliger mutata ke so ay kuluka musana ye mais musala luka pena ke azo persévérer zo futa ye tika na PCB makambo singa zwa donc zo mona Fredy Mbolo na toujours na zala kara ligne na zala toujours likolo pour na zaka ta na pesa ta na mingi na musala o OK na lobela travail des missions ko lobela travail c'est ça. Fredy Mbolo, on peut dire que après 10 ans 15 ans Fredy Mbolo to ebinenge musique à Congo itambola ozala pe un jour na orchestre na yo Robino Mundibu ozala papa na musique azarada papa na musique ya pour le longa nazaka mukwa nelje na fulwa nazaka da ko pola ok ce sont na leka mutafula ngazala te oh le kamera orchestre na leke bele ngaku nazaki ndumba oh ouais la musique ndumba ya musique na roka vite oh luka vi fort nga luka vi makasi na luka pole na ko mataboye na lo connecteur lo nganda kuna yebo aya po luka nga na ko luka ngoti na lukango pena na lukango makasi pour otala baninga na mingi ba voluka na otika na bino non na otika mutu te il faut na sika pe fona sala na sa pe be fort na koma penzo na fort na sala kisko e patas ko baninga na ngatu OK mais ouais nga tambole ba coupe belé so na ba cité ko na ba coupe suto ko na te na leka wana oh mais ouais nga Fredy Mbolo moi ko okamwa oh na pa Mundibu mais na leka ba coupe mususu mais nzaba nzamba ba ite ba coupe so leka za lokala ko ba re mo boya yote ba so ka moni are betani yango bala kiso mbuta yango nani oyo ka bitabe yango na re no ezali na nzoko na bosi bana kingasali mo bana Chicago wana pena Chine populaire wana mboka na ngai wana mabele so kotika kana kabili mbao wana ponga pena bana bakingasani yanga na mona kotona OK pesi bana sifoko mbote wana pena mabele mami oso comprendre ya rien ngande zakile su kotwa rien ngande zakile ko groupe na groupe FNF ndo mona ngalo na pema boye ki ba reni balakisa ki otango mutu ka etambola bala seka bare bele kombo ya ba orchestre monelo so kata mo de marketing peut so ça peut besoin peut faut foutre rien non ça fait partie de la biographie na yo on a les kana ba life no rester repose après docteur patron Christian Kimburusu da komoda le OK la vionora ya bana lemba pas ya présent j'étais Mulopwe dans les cas Victoria OK ouais dans les cas bonjour dans les cas Victoria dans les cas pe dans les cas na utibeta pipa orchestre musique comme na matete na leki ba pesa musu na otanga depo toyoka na ate na leki ba groupe na biographie no we fasango eza parcours na yo na parcours même la mission na ça na droit otanga ngote comment on peut atanga ngate OK na otanga te voilà tokomi okoma na biso na suka Fredy Mbolo chef ya chiffre 9 tant tout monde a Robino Mundibu azati automatiquement tout monde a Fredy Mbolo chef d'orchestre na disciplinaire yemoko tala ndenge mutu aza égoïste azoboyo kabula Fredy Mbolo on te dit aujourd'hui tu as si les artistes que Robino Mundibu a travaillé na bango na ba orchestre na ye Robino aye pa na yo lobby Fredy na 5 chansons awa ponelanga 5 artistes moko na Congo na yemba na bango banzembo 5 nzembo a présenter na ba orchestre na Congo avant ba chanteur ba chef ya ba orchestre ba yemba na Robino 5 nzembo Robino a présenter Abinal pona na ba 5 chanteurs moko te poni bango 5 nzembo wana force à 5 featuring au présenter 5 chanteurs OK so ba yembi aussi na Robino mais oui bah ça est belé les noms les 5 noms na boy dabi mo yebi da ba na compter ku tu te ngala yebi te na ndao da ba kopali ga ba do se babia yebi da muta compter mais oui na on a déjà présent était Watanabe Totorino présent Fali on a présent Fali déjà pour bazar da ba gana on a présent Ferregola 3 présent Binafilé bazar da 4 présent Binafilé na che na Gali Garvey. Ouais. Voilà, ce sont les 5 leaders, les 5 artistes au bazar na orchestre. Les 5 artistes au bazar na kati ba groupe wana. Na ba groupe différent kaka ya Congo. Au hotel bena artiste Maga imba na Jet Set mais so ba yembi na Robino Mundibu mama na chant. Maga imba na Victime, Maga imba na Latin, Maga imba na Victoria. Neti so ba jeu neti R Kelly c'est bon yemba na patona kitoko. Arnaqué ouais. Toujours le rôle nani toujours massa na mani.
Macron. Emmanuel Macron. Est victime de. Bajui nani na bajui nani na nani na masaranga kivana suna poto pena nani Mao pena Mao. Okay. Mao tike ukesa usundeni ba Mao lisusu Mao neti ba Mao tikali Mao ina gola pardon Élysée. Okay. Élysée pena na waza kebe Élysée tikali sa Élysée ukati tawelo kola ngula kufimba na netando ya mutala ka bwendeni ya Mao. Okay. Mao agola. Mao na Élysée agola pardon. Déjà alonga na jet set déjà. Ba jisu nani na bina pa bina fe ba jisu masanga nani masanga kumbe kimie masa soma teto nani kumbe kimi ngai. Voilà, au soutien na 3. Merci beaucoup. Ba kombo na bon pe fo zalaka. Nzono pepe pichana ngai. Ba kombo na bango fo zalaka. Tokomi koma na biso tokomi. Petit na Dems. Tokomi koma na biso na suka ya Fredy Mbolongo. Lelo, c'est les mêmes questions. Robin Mundibou a besoin de 3 animateurs dans le générique moko ebinisa Congo. Les noms. Tozoya tango fort boloké. Babi na boloké. OK, nanansus. Namasa nanga nani ambulance. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là le chef Fredy Mbolongo. Je pense que vous sepeli na Oya Lobby et ma programme il y a chiffre 9 na habité après studio Robin Mundibozo pour envisager ouais nous avons après deux ans na studio deux ans na concert mu ya Cameroun to kende. OK. On a concert mu peso na Baza fito kendo betango déjà ba programme kamito ba fiche bima to suna na concert mu futo beta na Bunia ko to utaki ba Bolingango to papa kule futa ko le ba payer belé. OK. Kublake te ba ko sa ba vendre na STT STT peut-être Robin linga Bunia fort STT so ke ba ko ya pe na boko suma pe lupango na STT na retour na blague te mboko ba promesse ba sa ba blague te. OK. Et futa ka pour tozana ba large ko ba ba ninga ya large to so ba moni artiste ay ko na so ba bi folie abuka ba kesi ba kesi moni to mona kida na bo sete apesi mbote mezo salama na pesi no mbote na beni wana kuna moko mo na kati na bango maison d'habillement de la SAP quoi na msusu na biona okabela yo 500 bal na tabake toke na sima enda kunai aketi mula pe akunda kesa papa na kuya pa. OK bato so baboma mbona bona ata le pont ba timba bilanga ba peluso mona ba peluso to négliger ba peluso mona ba bomba biloko neso suka. OK na so blague te tara tesko mutango ne lateli on dirait que la kuna na mona ngai kana ba couper on dirait que papa mbobe zaka mona so atabota mona elongwe azongi soka pote mkola na ko timo tala kesa azala balaka ngo ba chasser. OK ouais na ça yo. OK bato professeur so muto so to na concert na professeur na sekela ba sekabino ba sekabino obino li ba otika la simati ba oseka ngai ba oseka biso atoto ya otuka bambilo na bonde ekonda kati patron na bino otongaka mo esika mo ame ba bibolika ba province na biso na bato ba oseka biso bazata na kikuku bala sa résidence bon Mundibu ta la résidence na ye oya bango nana ko oseka na Congo bla mtu ne oseka Mundibu na Congo na baptiste en génération au Mundibu ba répéter na ba nazo épargner ouais na ba question ngaku te tala ngate ngaku webi ngara ba benga kata musisa nazo épargner yo ngaku so bi ko musisa kata to kata musisa quand ndengo zo ba ke ba artiste wana ba banga Mundibu ka bangwana ba ba ke Mundibu lelo abima na école ya rumba mais atikala ka na animation bo mo te futa e ba oso ba na rumba baza lupangu ni papa soki lelo musique no se personne se tombela ka moto lelo nga Fredy Mbobo ebanga libumu te boyebanga kwedet mais lelo ta personne ko bimela libumu pe so valeur lelo na leki lelo so batie sale moi leader moko abatina nga omona ke bato so ba pa Fredy Mbolongo kali ko la ventre omona o te ke pesa nga pe mbongo kotwana c'est que loko no so zo na poson na musique kanga ngoti ouais alors to le na bien basanka ba bonga na nini kana mbanga na bango sikonde ko nga yebisa ngai Robin Mundibu azaki boyebaki rumbiste asala ba vocal kanga ba album mobimba ayemba ba chanson yo bomona yebo na ba chana no boye ko matangai ba misu na misu dote mai baby pambo yema na zoloba
lelo robino mondi bazolia ba 3 niveaux ba 4 niveaux na balemba salongo ba 3 niveaux na balemba super lelo asombi so parler na lingwala. OK papa musique elle ça pena robino apela biso ba mituka tout avec to vivre ka. OK so dimbolonga zo foutre lobi ko bo mama ka super changer peut parler papa mais c'est ça musique tango musique elle sera yo on nga to le sera musique so musique ezole so ça eloko te mala mutika ke so la jardin na kinkola to kende na seko mafa o sa no ba bilanga o so musique elle so ça eloko te. Et monsieur Sili nango ki university si ya bana ba okende classe na nini ona na nini ana itandas album university o peso beta o penzembo parmi banzembo oyo yo lobi ke bayiba yo eza kuna na kati na ibi yango te tika moto na mona ka bato ba uniforme lokwa ba rouge boye bilona bon se kokana boye na ibi yango na mona ka affiche ya Freddy to na mboko yo atana Kishasa tala nga bulukula nga problème tala lo babobenga to na Kishasa ya Freddy université zo beta to moni peke bandeko pe ba intervenir chanson oyo zolo bakeza ya yo chanson cha mayeli que de l'autre côté pe ba yembi ba bi pesa nzembo na bango mais album wana yo ki yango te ya Freddy on na yo ka album on yo ka ondena okilango wapi beta te na yo ki lo hotel OK lo hotel ils ont beta chebino ya Freddy to na kin mais qui ne on to moni ka cha mayeli ka avec so j'aime to beta voilà version originale version originale mais oui que micro pe boza moi okita to kita ndeni biso to za chama ile moto chiffre 9 ezala nango eza su oyo moto la ka so biselo kasi moto za la ka pamba be moto pelili makala so tela dituka o tela limite te ko pela faut tela wa mais ça ça boité to mais ça mo kana ba ke boza pe okita mo pe fo okita ndeni to kita biso okita kate biso nda bo moto to sa ba tourner ko beta ba stade to beta ba stade na province to yeti to za na studio Peut-être que ça plat où c'est la succès. Vous avez tiré le bidon de chama et les versions originales. Vous savez que bidon de pêche no cop. Vous savez que cop de pêche no bidon. Vous l'avez to lambi bidon to tiré bidon sani. Bidon que yiba ko yiba bo tala sani me botin kusu. Vous zongi linga kagati. Merci beaucoup mesdames et messieurs Freddy. C'était un réel plaisir pour nous de partager nayo aujourd'hui. Les derniers mots to comme na na suka émission à lelo. Mais papa, bon ngana so lo bananga ba to boya ngati. Ma position sur ton bête, bato bande ko bête bande 2024 2025. Tout le monde va fiche bato msuta. Quand ça bilan obi que l'on a musique à Congo bilan ça. C'est ça la bilan comme en décembre. Moment bilan papa, ça la 2025. 2025 ba peso ba mi va toujours ba mi tuka les sous. To bête to bête na tenir de la Gombe. To bête na tenir de la Gombe, to bête na stade de Martyr. Qui remet stade de Martyr, to bête na Kikole. To beti na Bumba nde pene ya ki réussite plein ya son to beti to ko beta toke nini Beni OK to beti na stade ya Beni to beti na stade ya Butembo to beti na Chikapa to beti na Kananga to beti na Mwanda to beti na Mwanda to za boto do kesusu Cameroun OK to beti na Brazza toi sur la concert moi il faut la photo ko beta sur na bunia affiche bi makala mingi tawa to je crois qu'en 2025 to beti faut ba 12 déjà. Vous occupez quelle place aujourd'hui na hiérarchie à orchestre ya ba meilleur orchestre ya Congo za biso ngana ko lobate ba fan de football loba nga za lobate on a 50 musique ba consommateur de mutu ba lobela biso merci beaucoup Freddy Mbolongo. C'était une question piège mais au bimi ngo pena na ndenge moko bien. Les derniers mots pour l'émission le lot aussi ici dernier mot zaka ki même hôtel na ti blozo mo na ngeza ngeli ngeli mo ya somo mais na kabetu so na coach na chambre na le romona ba place na bimana to na caméra de ta ba place o mo ba place ça télé réalité toujours sous to bandi na tongo mais na ya Freddy bimaka ndenge nini so za so ba locataire to futelaka to ya la biso to ba mita na ba loki makambo na bo cette pesi docteur Mayebe Bipambu awa prendre to na muni so za besoin na biso ke na pesi peka rapport les pe boza na ndeko mo boye banda ko sene akata na raté o to za na docteur mo ka bi mikolo docteur Mayebe Bipambu centre cabinet de docteur Mayebe yende ngaza bato bela ka malade o miomi wana o bela ka mbasu misuni o esila na makole longwa o za na pomi ko ndo za bobela ka
prostate sinusite na biloko biloko mais sinusite kutu na suku donc dit ko salango OK wala biloko na yeti ntango ntango docteur Maïbé Bipambu ye faut na balade ya niveau wana balade ya minene balade minene soki o botaka te papa bandi ko benga na yo bolata bosala bobalana bolata alliance mais ozo le passe sanité yaka na cabinet ya docteur Maïbé Bipambu zaka na muza musika zaka na matete na viaza viaza 9C so pour moni que kokia DST aussi ko benga na numéro na plus 243 plus 243 89 662 90 90 na ko mema yo le tinga za nga commissionnaire na ye OK na za nga ne no sa marketing na ngo soko ye pe na tana na okata pe na memo na mutu to ye omona na biso ke ata lo politika la mukuwa ya kaka pa docteur Maïbé Bipambu na cabinet docteur Maïbé pour omona ndenge lo koleko bota yo. Voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup na patience et puis na mais bato misusu nga na pesi bombote te tout dépend de na yo Freddy pesa bato pesi mbote na baeba ngai ope na bato na nga na Paris na posa na pesi mbote na Jires Nzeza les guerriers mes condoléances quoi auto père de coco aboti père na ye na njili wana quartier 4 pour nga pe na mona changu na njili wana Jires Nzeza les guerriers na bosa na pesi Valentino manager na Paris na France wana mbote na bosa Fabrice Ngaba komiki wana penda ya biso kwa mtabaka pesa ba douzaine quoi nta osenge body mo pesa douzaine na body OK osengi single mo pesa douzaine na single to non na bosa na pesi Franklin Kabongo chauffeur a mokonzi liso mokonzi na pesa mbote Pacho Masele yo yebi to sola kyango makamuto kitoko na bosa nete chibile ile mucha franc congolais dollar de francs ça ngi ba dollar te ka franc so ka o pesi apesi mu kongo ba kota bimisi bo oui yesu kolela yo yebi to sola kyango sanda manoka mama ndika mama ngeto so ka beti mbo santire pena ke ela museli ya ventre quoi na bo c'était Julia la journaliste o rapena ke so ka tele mbo na mabele ningani Julian Lambingazo yo yebi to sola kyango bana matete tout na bo c'était Dido Senga wana mikolo ba benga ye directeur Dido Bompoko Dido Bompoko na pesa mbote wana penda pembe na liso ya docteur Maïbé na cabinet docteur Maïbé OK na bosa na pesa mbote na Peter Diainza na pesa mbote wana ba staff ya docteur Maïbé na bosa ete ye moko les bourgeois mkonza filme mananga mkonza filme abo moto nini Jessie wana pena soka lobike libumu vimbo te otonda te Jessie otondi sote so bika ko otonda te apesi pe Jessie ye kota makusa apesi na daboye électricien soka ba selo ndaku oyo kabuya ndaku na yo oloika Jessie obenka ngali mero nga ozana bo c'est docteur Paul ne pardon kopo na kopo ye ka azobwaka voilà docteur Paul wana ya biso ndiye bide to kenda kyango po yepena za kasuka vandeli mamuta maladi a concentrera penda bongo musale kenda malamu quoi na bosa de petit na ngai Dems Mundibu yo yebikandela wana danser na biso wana petit na na former mikolo Dems somo bon yo yebikaka OK bana debono bana matetenos na pesi no mbote na bosa de masa na ngai Thomas les bourgeois na Saint Trinitaire na njili na debono na bosa de masa na ngai Malu to sola kaka Annabelle Matondo Die Matondo ana mbala Matondo na peso mbote bana changu kulwa kimbuta wana na moni pena merci na ndebozo sala ke chanson na ngai chama le version originale ndenge zo beta na moni pena ke ba challenge na sati bandumba na biso nyoso anjeli na sepel na bino tous les chels na biso anjeli na linga rabino pona ebike bo peta bolakisa nga pena bolingo ke artiste na ebiso ke no bandumba na biso anjeli ya kulwa kimbuta merci pena le bosali esalinga bien ndenge bosali challenge bobandi ko yemba botie bakaza masanga wana bosali pena makambo besalinga bien quoi merci version originale chama ele yango wana ko yaya voilà parce que chanson mikolo peso zo ya susu ya pato na biso âge meilleure chanson susu zo kanga su mikolo yo o to benda to yo lo bela moi ya Freddy âge wana pena wana ya Robino yemo comme ta komi ai wana chanson so pato so Robino Mundibu po to lo ba toyoka deja kuna bekama oyemba ngodo papa na wapanza kana mazanda na kata msiko mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était la Yaya Freddy Mbolongo Kandenge Zalaka. Merci beaucoup ya Pire Vie ya Petit Naima yo Star ya Mama Césarine Tumba, la reine de Paris, la gouvernante na Pesio Bambote, papa Philippe Timalembe
escalier alors là les grands maîtres bambote na yo na bosanité oyanga ive Raman pas le Sekam donc Raman papa Ntemo papa Diasambu venanga Raman Kota depuis Rotterdam na pesio bambote Césarine Makengo na pesio bambote na bosanité Sephora nanga mama na Zuzu bambote na otane Kielos bambote na yo na bosanité oyanga indeko Jetou Mawala mama ministre de Paris bambote na mouvement populaire manager Esenga na pesio bambote. Merci na bino ba obozala ki wana pona Orlando biso d'ici là restez branchés kalamingité biloko asike koya kalamité na GM production série na biso déjà ba voisins zo banda donc bozala wana branché pour bo rater eloko morote bye bye.